Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karatakate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kutana ngo KNB Telema. KNB Telema Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape te so kutana ngo check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote Bandeko Balandi magazine KNB Kinshasa na biso pe bienvenue na numéro ya sika ya magazine na biso. Infidélité ya mobali ekoki kozala la raison pour que moi si asenga divorce ba maman balobi na micro ya KNB. KND magazine tozali on a venu au show na commune à Kasavubu pour na kosolala na ba maman ba bisa biso est-ce que infidélité ekoki kozala la raison au moins si asenga divorce na libala na ye soko lingi mobali na yo aza mobali abala kiyo a honora kiyo que question eza problème ni na ye baka ko bongisa dans le bois mobali na ngate po linga ki dibanda te fona ye ba esprit ni ezo conduire mobali nanga abimaka soit eza na erreur moko ezo te pa nanga mwasi te nde tina mbai nanga bimalibanda nga mo fona sala ba examen de conscience soka boy seka na profit mo na libanda yango linga akende pour na tango ba mama na biso na ba papa na biso tango moni mobala zimo sel banda ko lobelo côté te atelingi bana mikia ko zonga ka suka na makolo na ye okoki ko boya te mabe soki mobali asaira ka nyoso te okolia okolata tango mususu ako salisa pe family nayo ya keri banda suka ko zongo bena ndako mobali ayala ko beri kolo olobate o mobali nanga ko sala ngape na sala sala makate bouti wana kola na ndenge ba maman ba pesi la raison na bango donc la plupart ba lobi que ezali raison moko valable te moi si aboya libala na ye parce que mbana za infidèle bobongisa pour libala ezala pe malamu Kinshasa et l'équipe partout. Bakio mingi na Kinshasa bazalaka soki amati na transport et azali na mbongo ya kokoka te akosenga receveur te ntango akokita pe akoswanisa receveur wana ndreye mzala na Magazine KNB toza na commune à Kinshasa pour na ko déplorer mauvais comportement au batum sou bazara nango au matana bus aibi kaza na mbongo kokato lia senga receveur na CR sengate petang akoma na destination na ye ya kufuta mbongo wana ya muke pe akopesa ngo ya polimo atokitela nzela loka ba fixer ya 500 francs na 500 biso awa bazala ka musa ko mata aibi bien que ticket ezaka 400 francs maintenant ko mata pala senga sona receveur va matake bazala 200 francs na nzela mais eza mususu azolo baniki na kitela nzela na commune de Sosote mwana peso transport koka ezate to mo longo bele donc ngala bombe bani ekomi kilia mati ekomi na suka film pour pesa ngambongo transport à 1000 francs mais am so mo na pesa 500 francs wana comportement mo bien te so ngala lobio to manke bon surtout les amis mi pa konti wasoda atako na kata karbani faut aller ngaba pesa sota na mbongo mais ba pesa sota na mbongo te mo na su carte laxi talaka distance banda mayo ati banda centime mayo ha yo mo rezo sur exemple bon ya nzete ya voyage on dit amula ibani ba pesa so ni 10 francs akoma pesa na mo bisanga ki mukonzi tia fona kangayo motande ngwana nga soki ayende ngwana ayikuluka problème akomone pe problème na ye o ayende ngwana na mbongo ekokate azata agente azaka mutu moko kaka yeka kande ngwana mbongo ekokate nga motande ngwana ko tikela tata mukete kaza na mbongo tena kubotula tali papa na tinde receveur abotule loko po yambala si akendo sala ngusu na kar mususu te bolandi wana ngebe kino balobeli batwana donc eza malamu te na bino bozana comportement oyebi que oza mbongo kokate eza malamu osenga receveur na c'est avant que au matin na bus et Kinshasa et l'équipe partout.
Du 14 au 21 août, dans l'église ACK Kalembelembe, vous allez dirigé par pasteur François Moutombo. Voici l'homme. Parce que la convention mounène est dénommée Fête de Juifs. Quinoises et Quinois, Brazzavilloises et Brazzavillois, un seul rendez-vous. La fête des Juifs, Jean chapitre 5, premier verset. La Bible nous dit, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Comme pour dire que Yesu le qu'on appelle Mouyouda, n'attendant à calendrier à Bayouda, leur date à fête Goki à Zonga et Jérusalem. Où est le grand rassemblement de tous les Juifs, place Sozali, Kinshasa, Brazzaville et dans le Mikiliapoto, du 14 au 21 août 2016. Un seul rendez-vous à ne pas rater, la grande fête des Juifs. 6e édition, avec comme thème, si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie, avec des puissants orateurs de l'Amérique et de l'Afrique. Le pasteur Pierre Mukangila du Canada, le pasteur Mwalimo Florent du Canada, le pasteur Yvon Stabili du Canada, le pasteur Dieu merci Mutombo, Église Cité des Refuges, le pasteur Jean Mwamba, l'homme de Implice dans ta vie, le général Sonic Kafuta Rogmen, armée de l'Éternel, l'évêque Pascal Mukuna, l'homme du retour à la parole, les patriarches de la grande communauté ACK et votre humble serviteur, le pasteur François Moutombo. Voici l'homme, l'hôte de la manifestation. Adresse Nabiso Ezali, Kalembelembe Subtande, au croisement des avenues Kalembelembe et Plateau, non loin de la maison communale de Kinshasa. Du 14 au 21 août 2016, de 15h à 20h30, la grande campagne, l'enseignement, les avant-midi, du 16 au 20 août, de 10h à 12h. Et à l'école du ministère, bien aimé, il y a un Dieu quelque part. Au rythme de la fête, la table vous attend. Bon appétit d'avance. Rédaction à KNB Sololina papa Babe Sabiso qui va apprendre que moi si n'a eu à voyager que yo yeba quitter au réagir on dégage. Magazine KNB tozali a en direction Éthiopie na commune à Kassavu Bukoso na ba papa Babe Sabiso ce qui arrivé que papa ozala na maman na ndaku maman biso ke na bimi na biso na ke kota la famille na ngana osala quelques jours après 2 jours ba bengi que maman a voyagé ke poto réaction na papa ozala ni donc maman a voyagé sans qu'il a signalé. Na souhaité nanu bango bon voyage à Kenemala parce que lokola yebisi ngate nga réaction na ngai ozala kaka toka bwana parce que moi c'est mutazama be famille nete moi c'est mutazama be. Pourtant likambo ezalaka mwasi nde mutaka ko expliquer bato ata na bombi makambo ya famille na bango na sala kwa na yebi te na koyeba bango après wana ya ndenge mususu tango salami bongo mwasi ayebisi nga te en tout cas ke libela nga pe na tikali na ngai esili po wana koki koboma yo yazo kenda koyebisa yo te en tout cas ezalaka te ata mabe eza na kati ya ndako soki bandeko ne bafaire voyager c'est en absence danganga na yebi te 3 jours après bayebisi yaza na France donc eza lokola libala pe sile donc famille na ye ngate na bomi libala mais famille na ye muto bomi libala na acte o bango basale papa ba lobby en tout cas mingi ba admettre en témoin ce ko bimate au voyager sans que ce n'est papa ozali commandant de bord ya ndako na yo donc maman ce que za na projet à terre voyage que famille no ba osala ngo ya malamu ko sala eza ko ebisa ata ko to lebi ya libala sinele quand même mobile na yo ke ngala zo voyager na ngai tikala na bana to tikala na ndako olia ko bima ko sala surprise désagréable bona mobile o abala yo Kinshasa et l'équipe partout. Olingaka oyeba communication RP marketing to pe publicité la monture et fongoli ba porte nango pour la bino nyonso.
mouture Asbel a une vision. La vision, c'est de promouvoir l'efficacité dans le travail des spécialistes de la communication, notre manière de contribuer à l'évolution tant scientifique et pratique des métiers de la communication en République démocratique du Congo. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Jeune fille mingi yo ba marana ba homme marié ba comment organiser soki azui zemi ya homme marié wana nde ako garder poste na yango ba kinwa ba réagir. Magazine Kan Betoza na commune ya Kinshasa précisément na avenir Wakadine pour na sona ba kinwa ba bisabiso ceux qui va mona comportement ondenge nini o ba jeune fille mingi ba koma na ngo ya kobota na ba homme marié moi si mobala mutu o babi azana marié yo ndene ko bota na ye eza garantie te mais bali pe baza belé oluki pe mobala na yo ko bota na ye c'est ça pour vivre na ye si faza na mobala ne po babi 1 + 1 = 1 faza kana mobala ya mobala batu moi yo bota na ye ke o na garantie rezate eloko wana esimbaka te ba tia vie na bango danger ba l'expert ba chance na bango na musu mutu banda ko tia motema bala tant mona ka comme homme marié moko amukolo sa botine elokola a comme déjà femelle et c'est on ba les assuster eza mabe makazi mabe pasala bon mobala moto azani ka mobala moto zo ayo abime pa na bina bali yo na sima boboti ne bana bakanisa bongo te o mosanda kwa longwa bongo la na kota et ça mate de le bande ka ça n'est deuxième bureau na ye sande mususu mais moi si andako balongola ye nous commence le banda à kota nako jamais bolandi wana ba kino ba lobeli comportement wana alors na bino bokanisaka que so robotina homme marié za ko se garantir oza na patience oya yo pe akoya ezate otara trouble na famille ya batu ya robotaka mibala batu boza na patience tango ngano pe ko beta nzambe pa opesaka oya yo Kinshasa et qui partout. Ufresh Jio Kangi Masolo na Kinshasa mobimba yango ba journaliste d'investigation ba kene ko visiter usine na bango ya limité. Mokolo ya samedi 29 juillet 2016 et comme date oyo marqué à jamais via ba agent ya Ufresh oyo bayambi délégation ya quelques journalistes d'investigation ya presse écrite bakitaki na 14e rue Lumete na usine ya Ufresh pour vérifier ba rumeur nyonso oyo elobamaka na ba détracteur ya Ufresh oyo baza komela pema na impact Ufresh eza nango na terrain. Tango bakoti babandi vérification ba journaliste comme 4e pouvoir et première puissance bakamwe komona que Ufresh eza en ordre na ba document nyonso pe eza ko respecter ba normes requis pour la fabrication et lesquels ba journaliste pour na nini motema mabe ya boye bakoka kite ko bomba ba sentiment na bango balobi boy. Bandeko congolaise bota la biso tozali ko meka ju oyo te ko vérifier information na source comme nango Ufresh. Izine yango wana oyo toye pona ko vérifier information na source mais to trouver que selon la rumeur oyo sur l'équipe tout se passe bien bazan la bango en règle et puis na normalité bazapé conforme yango na to recommander bino bo mélange Ufresh. Bozo mona ngai awa Armand journaliste et éditeur spécialisé dans le domaine d'investigation. Ce qui est moninga awa
na usine oyo bazobenga keno ifresh entreprise eza vraiment mpona kotia maboko na pota ndenge balobaka puise na ville tozoka na kitesa ezocircule mingi keno usine wana eza usine aliwa c'est pourquoi na yenga moko mpona ya kopalpe du doigt na palpe du doigt na mwende bozomona oyo bakome yango nini ifresh nayoki mpenza vraiment goût moko ya bien eza biloko moko ya bien nasengi bino bolanda boyoka biyoka te bomela bokosepela eza nango bien na esengo wana ya komona bapandisango koya na usine na bango après mauvaise campagne ya bato ufresh atia kao na terrain baagent balobaki boye bapanzaki ifresh isango ya mabe kasi lelo nzambe atinde biso bato yango na makolo na biso yango wana aza kopesa conseil na bamama nyonso mwana soki azokende classe kobanga te zwa ji ifresh ipesa ye akende yango amela na ekole lelo touti koyamba bajournaliste bino moko bomoni bazwaki bakwiti information moko boye concernant ifresh keza sous mabe mais bango moko badi sur terrain nasi bomoni na baimage nde batémoigne fresh oyo eza produit ezoboma te ezosala banorme nyonso ya OCC bokonsome bana bamama équipe génération te esili botika na bino bilobela po ufresh ebomaka te mpe eza nuisible na santé te boluka bobakisa goût olie ya bilobela na makambo ya ufresh bajournaliste bandimi deja match esili olingaka osomba voiture to pe baya kotikela yo yango à domicile adresse eza se moko 3 compagnie. Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Na liste ya bajoueur présélectionné au Florent Ibenge auti kobimisa Joël Kimwaki, capitaine traditionnel ya Léopard azali absent yango bakinoa baréagir. Magazine Kenbe tozali awa na commune ya Kasavu bukoso na bakinoa babisa biso par rapport ya liste au Ibenge bimisi pour préparer CAN 2017. Donc remarquez que Joël Kimwaki azali souvent capitaine de l'équipe. Il y a un autre sur la biso. Est-ce que vide ya Joël Kimwaki que pesait une équipe nationale biso Léopard boka bakino ndenge ba pesi ba réponse. Na moi ma vide ne pesé ma casse parce que total les performances na betela ki na chan nenga yebeli collectivité équipe na biso vide na vraiment et ça moi trouve moi monene. Muto batie wana parce que na yebinde Kimwaki abetelaka. Azala te équipe obeta bien pour ba match musupe ba voyage Kimwaki azala te pour ba gagner ba match wana. Bon, photo ye ba longwe pona nini akozala te pona nini? Ye moko muta lingi be Ibenge muto a écarter ye. Ba jouer tozana sina ba jouer mususu wana ba ye wana ke ba ko beta na place ya Kimwaki to gagner victoire esali. Oh, selon ne Kimwaki azate équipe ebeta na opéra bien. Ebetaka bien. O Libenge aza zoba te lokwa te Kimwaki te seka yebi ke ana pion na ye moko boye aosalaka bien pour équipe eza. Kimwaki apeza pe na équipe to boye te. Mais lokwa coach ye moko a pointé te seka aza dia na pion na ye o a pointé na place wana ke équipe ezaka bien. Nayoka ki on mais selon Ibenge nenga sali maramu na ye po ye mo yebi tina ni ateli Kimwaki te. To vite so Kimwaki ana baisse remplaçant azawana to ete so aza likolo na e yango totika topesa wa Ibenge ti wana topesa chance totala so obeta nde nipo Kimwaki pe abetaka na e appelle le capitaine Léopard mais Ibenge ye mo ebiti na teli ete
bolandi ndenge bakino bapesi baréponse na bango par rapport ya absence ya joueur kimo qui pona équipe nationale Léopard. Donc bato beli balobi que ata azala te équipe ekoganye kaka mais azalaka pe importeur na équipe esengeli azala mais coach moko pe ayebi pourquoi atie te par rapport ya baton oyo asali ya momoye azonga mbala moko na terrain ezali. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Bonsoir, sujet où les allez ça la actualité dans Facebook. Bafoto ya président Talon ya Benin ezotambola makasi na ba réseaux sociaux oyo alobi que akosala mandat moko pe azo démontrer que kozala président ezali ko servir les autres atambola kaka na 5 véhicules na cortège na ye. Tant que ye azo diriger Benin, pas d'accumulation de postes, réduction ya 40% ya TVA, baisse de train de vie ya ba ministre na ba DGP, pas de concerts, de festivals parrainés par des ministres ou DG. Ba info oyo eza diffusé na page Facebook ya ACR, Activo Siberian Radio. Kaka na ba photo mususu ya Facebook, Obama azo lamba na mwana na ye. Le monde retiendra que autant Obama est l'homme le plus puissant du monde, autant azo pesa ba leçon ya simplicité. Na politique ya RDC, G7 Asengi P a proposé à travers Christophe Lutundula la négociation directe majorité opposition plutôt que dialogue. Inauguration ya studio ya sika ya Télé 50 ezolobama makasi na Facebook. Na ba commentaire misusu ba internaute ba préféré plateau ya kalapo wana batu bazalaki kobima clair. Weekend eleki Fally Ipupa a fêté 10 ans de carrière na ye na Braza. Grande surprise na scène Koffi Olomide 10 ans après sur un même podium Facebook et kaboli ba photo yango lokola nguba.
Facebook, une longueur d'avance, innovation signée KNB qui ne l'équipe partout. Bokolanda comme d'habitude. Merci pour l'attachement à la magazine KNB Kinshasa na biso tokutani lobby na ma chaîne partenaire la biso toujours na même heure bokozala bongo na vali ya Kapena Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.